Sinak nakuta batubele mutali boso o nakuta eza pako vena biso Jili vena biso Tirbo tema kuba aye na sima ngai poti Sinak na betata 6 mois moni 6 mois o répétaka te ba beso chance te ya ko répéter te oya ka ko vai na kiti otiki okuti bango ba répéter après lobby na ba yebisi yo yaka lobby la plupart bato belé sur lelo ba bimisi ba image wana za ba collègue na nga ba comédien on est lokwana na yebi kuteso na yaki so moni sile na yaki afilisi na bi tamsi na afilisi eyebali na ngoto akutana Kiki de Paris à Betelinga. Na koti na kari ya boss Pablo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez cette émission qui est présentée par Ange Valatin et Avantageuse. Et bienvenue sur Kinelengi TV chez mon boss Yannick Wenge. Pendant une émission, on a pris sinon merci à caméraman Nanga Roli Manitou. Il est à la photo à la image du mariage professionnel. On va faire un meilleur parce que le déjà le 25 décembre, on a pris Simbo Kiki de Paris. Le Obama de Cape Town, on a bossé le PTG, on a aimé Kapong, le gouverneur de la ville. Puis Gervin Okaï, Gervin Okaï, le jeune millionnaire. Dans l'émission, les lots, on a un bino moko, il y a des artistes comédiens, après ça, il pas ce que ça a Tozana ye awa na kati ya Afrique du Sud précisément na ville ya Cape Town notanga la bino kombo na été beaucoup découvrir le bino moko et la surprise ya makasi te ya monene donc a kita likolo akwei boom notanga la bino kombo te no bino moko bo découvrir boye baye Tozana ye déjà na kati ya ville ya Cape Town to beni Mada City quoi bisika ngamoko Orange Rover na kanyima solo ko ngande makambo na net en Afrique du Sud muto tellement nga zate bataya boy bozi wapi ya boy bozi wapi Pablo Escobar Kabila bozi wapi boss na kati ya Cape Town Kiki de Paris Kayembe Obama de Cape Town artiste lelo penza donc aza artiste moko boyeke ya bajete ya ba blague te quoi akangi masolo na ndenge moko impossible non yambela bino ye na Kinelengi TV donc pour ressentir boyeba azanani au juste parce que comme on est en temps te bino moka boyeba ba o ba yebi ba o pe ba yebi te ba rejoindre chance ya ko découvrir lelo sur Kinelengi TV la boss nanga Yannick Wenge mona mateka kuma tongo pesi bana mateka nyoso mbote diskane so bozwami et puis ba meilleur vient ba tout ba Hollanda émission au biskano so bozwami lobby le 25 donc ba meilleur vient ba tout na lobby Merry Christmas na ndenge ya Afrique du Sud na ndenge anglais quoi parce que tous en pays anglophone et on a zoya malem bazo kita bozo mona déjà artiste yimo kwa zo ko avancer bo découvrir azanani pour les dans le bec comme on entend te donc image kaka habito pesa makambu bobo zwa makambu bonjour que le bonio biso pesa quand on a prometté bino na yebisa bino la surprise bino mo découvrir surprise en donc artiste monene ya makasi na Mada City na Cape Town to lo bango précisément na kati ya Cape Town donc to yambi lelo oni yoki bien mère bien voilà bato yo baso la émission oyo pona mbana bango liboso baso ko s'abonner pe sur Kinelengi TV pour faire sa introduction qui do azanani asala kanini on a déjà vous avez un grand comédien mais je suis tombé sur baso s'abonner mbala liboso te balanda chaîne baye ba registre que bazana ouais Kyodo aza artiste congolais au Batunyo Sobayebi Florian Massamba Kyodo naza toujours na maboko ya président nga bienvenue Kukeba na Caleb naza toujours nazala kaka mais pour le moment eza le rôle na ye moi vacances na ye na fêter na bave na nga Kiki de Paris balobi makambo ndeza awa mokonza makambo Obama de Cape Town ouais ok ouais. Pour la bafan na biso ya Kinelengi TV parce que ça m'a liboso to ya mona Kinelengi TV tozonga mwa mukie sur background na yo éducation na yo donc Kyodo zanani avant comme Kyodo le comédien zalaka nani ba étude l'exception na moi banzela na le passé to ba parcours non bon parcours na kozonga moi
Mwandambu wenga naza na sala mécanique musa na sala ba montage ezaka ke l'air na continue arde na ngi osala na kola na ba commune belé pour vie ezanga ba réalité ezanga parcours na kola na Bumbu Selembau Makala Ngaba commune Kim après na yoko koma na place où na za na bandade parce que tout le monde a mis bande qu'on a bien musu ba comédien bazaka dans le film ba moko bon ba komi ba artiste yo otangela ngo classe on est comme si na bande de l'école na ina ou bien comme si sous ba circonstance ya vie c'est nga que au kota na monde média bon ndeti ngai théâtre na bandiango depuis 2008 na ba théâtre ba wana ovana makala na ovanda pa tata mosi na Christine film na pesi mbote sikazali ya Yolande yo ebika ya na ngai na banda théâtre na makala wana na ovana na makala non wana kupa Caleb pas Caleb na koti na 2003 wana na 2000 non 98 pardon 98 wana na ovana na makala na bandi carrière na ngai to banda to sala na makala ezali ke batu musu ba tika na yo eza na musana o tetanga classe nga na okima classe kaka pona théâtre na okima classe na lingaka théâtre makasi tozana ba groupe mobo to banda ko jouer biso tozana na mbata mbuta vie de loisara na ba mikwati ba groupe mobo ba groupe biso bana makala kwa poye paza pona makala souvent ezala ke to banda ko samba ba concours batu boye ko jouer siko na ko mona ndenge bato nyonso to banda na bango na makala na mutu na monaka ke tozana eza vie de loin nangai na manisusu bon na oyeba lisu penza te mais o ezaki penza ke ezaki pena ke to jouaka ba nini biso bana makala kwa osala théâtre leur osala théâtre peut-être on osala ngona ndenge mobo tellement linga kyango to tsaki mbongo te to yebete un jour que théâtre ko osala biso boto yeba kyango te mais to bando zo musala mobo to bando linga ngo mais batunde ba pesa biso chance te eza pe na famille na nga ba pesa nga chance te na ndenge ke ba omona kaka o eza ngo loko te continuer classe na yo sala ba nini nga na okima ba classe na yeba ki eloko na osala l'air ko sala ke na longwe na makala na yaki na commune Kin siko na commune Kin tozalaka na nani na groupe mobo ifongwa masika wana série mobo papa lobe a premier et au sala vie mobo José Kindenda sala groupe là sali groupe na eto longwe wana to yesiko yo kokota na groupe ya José Kindenda ça kamikaze makasa ba groupe on tombe en okota ba na ko futa bino te ba futa biso te ba futa biso te yo moko to tsande mbongo na yo moko tsambongo na yo zo sa makambu nyonso yo moko pona nini olingi bulo na makasi ba e osala ke to jouer wana l'air to jouer wana to zalaka na ba vena ngwa uta ko kufa ke to namu ko sa pesika akila papa Mayindu to banda ko jouer ne na pa kamikaze groupe to zalaka na ka safo l'air osala ke ya longwe akoti groupe évangéliste ngai pe sikona omona oka groupe on tozana ngo esimba te nani pa Mayindu ake place bien ngai fo ngape na longwa na yesu ko kuta na pa Mayindu na posa obetela nga cop na kota na groupe na bino pa Mayindu amonya ngo te yeti abina nga eza na groupe mobo eza ba groupe mobo français eza la Sinac ele kana série wana to ele kana Tropicana bo ngabia comme ya te lokwa nazaki na musala e nazana posa musala andimi na sala ba ayo benga président kale ba no comme ya te bongo oyana kana yesiri wana président kale ba ovana na lelo kitale ba wana to kutana pako asali sanga test na asali
na test non on a pas groupe ba français ba groupe ba sérieux ba ni on a groupe ba français ça là qui difficile pour na yote parce que na sens que yo na on tso ba ki ba na ko ki ma classe on a dit que so ba tamangala na Congo so mo na ki ma classe que français peut côté mo super exemple boulot so au desdo que na ba groupe mo ya français c'est quoi groupe na décida ngote ezali posa na ngate nga posa na ngeza ina kota na ata évangéliste groupe évangéliste quoi c'est quoi yes quoi meminga na sina ngabi sinon qu'on l'air ce qu'on a bandi sinon qu'on a mon non kaka non se retrouver té on se retrouver té par rapport à la langue na nengo yo kokuta batu mo classe nazo biso mo basolo c'est que de yo la to no za classe té nazo biso té na za classe té na za na tina té ngam no yo biso yeba na olongwa commune kini na olongwa commune kini pa na biso na oyaka lemba makolo oyaka nali papa omona pena ke ozana tina te yo moko omona ovandi na batu bo répéter mais yo mona ça solo bien ni salité par rapport ya batu par rapport à bato oyo kokuta na groupe wa neti banana nyoko tangela biso ba kombo ba ndeko na ba comédien ba artiste o kuta na kati ya sina na sina na kuta batu bele ntali boso o na kuta eza pako vena biso Julien vena biso Tirbo tema kuba aye na sima ngai mais kokuta vena biso moko Raf Lekuna mais kokuta sœur nanga Charlène Benz ya na ngai Karine Masamba mama Deborah mama Theresia mama Jeanne na Caroline na Gypsy Bonganga le ka président nanga Caleb nakute moi batu belé nakute penza batu ouais batu bazalaki arrivé no tango ya ki bayamba ki on parce que nabi que na monde na bino ya ba artiste monde ba comédien donc qui montait mama B ezalaka moi trop bayamba ki on sengo en fait ba misi bazaki peut-être jaloux qui mutasika ayo biskozwa tam sous place na bango ou bien comment en fait ngai là nazo jouer pas nani na koti sina na betata 6 mois moni 6 mois on répète à kati ba so chance te ya ko répéter te oya ka ko vai na kiti otiki okuti bango ba répéter après lobby na ba yebisi yo ya kalobi parce que on les a dit à quoi ya ki monter mama B ou bien parce que non ezaki monter mama B te non ezaki monter mama B te ezaki tana ngati o comprendre to lo bateke ki monter ezaki tana ngati pongai na ye bango ti lelo eloko etinanga naza na sinak oyebeza nini jour mosusu mpo sinak tobandea kosala système oko soko ye jeudi non totournaka vendredi jeudi tozalaka na banini eveye naya mpena veye boye bato baya te nazongi na ngai jour mosusu naye mpenza nalongwe mpa na biso na commune kini nalongwa yango ba 21h so ba 22h makolo nayaka makolo na sinak nalongwa 22h pa na biso na commune kini nakoma pa président Caleb 2h là nakomi kuna ye osala ke bato baye te nga sikoyo à part nini yana nazaka na timide kosenga boye na mesana nango te président Caleb afungoli porte na afungoli porte ne ayebisinga petit na ngai na koyaka mais bato mikolo yo moko baoyaka na bango ba prière te malamu zonga na yo donc dans la kati ya groupe sina malgré les groupes ya théâtre ils appellent ba prière de biso ya groupe chrétien ouais biso ya groupe chrétien mututu azawa na obligatoire il faut yaka ba veiller il faut yaka ba nyonso il faut yaka siko e osala ke 2h wana la na komi ayebisina ke bato bayena bango prière te nani c'est mieux zonga na yo oyanoka lobby vendredi répétition na longwe lemba terminus na vemba na longwango 2h na zongi na tambola makolo na komi pa na biso ba 5h so ba 5h ou 6h nde jour na zwaka penal décision na bi groupe yango nde na ozalaka nango makambo nyonso na osala yango nde pesa ma force yo osala ki tobandi mpe barep tosala barep banini jour mosusu yo osala ke Charlène
ya nanga na pese mbote sika za na poto Charles na yekoloba président namonaka nani garçon oyo ayakawa arepetaka te eloko te non eza président Caleb te ezalaka ve na biso mo Martini mutabaka chef à répétition aye komatisa ngai non il faut asa teste siko na teste na ngai avant na ya nanu pa nani nazaka pe pas mettre page na banda de ko jouer pas mettre page ouais na banda ko jouer pas na siko là na jouer pas na jouer ka kizengi donc rôle non ya kizengi ba eza no kala là non sala non sala tout non sala non jouer ka kizengi so pour ne pas mettre pas ba na ko futama na banda ko futama pété o futama non neni ofele ba et au sala qui nani Caroline l'air ba ero yebise que non garçon a outi pas mettre pas iboiboé l'air il est déjà Caroline banda mona nga déjà pas mettre pas na TV aye ko signaler nga biaya test au bon salo sala makasi nga na mona ko boiboé sala test so sali test o ezalwa ozi mbamo makam so test ngo ba sala sala ezala na mononi parce que mo lobby non test qui pa na ngote test ko sa na langue nyonso. Même attends na lingala. Nyonso sala na yo. O jouer no normal na sala sko test jour na sala ezande jour makam na ngebandi. Na sali test ndeti vendredi. Mardi nango na bandi tournage. Là na bandi tournage na jouer au sala qui o komi pe aimer. On a ba série wana na sina ba jeune garçon le roi biso bazala ki na za ka ngabo. Ba o komi pe aimer ba tunyo so ba komo sepela na yo nini bo e o sala ke na longwa commune ki na komo vanda pa président na ka ti ko vanda ti ba master nga ba ansi ba ye ba la duchesse ba ye ti to ko vandi sa makambo ti na o mona ke makambo komo efongwa mi na ko longwa pa président Caleb mazunda kuna ngai ti lelo na za toujours pas na si le loza toujours pas na yo sala na groupe na maître ozwanda kuna yo ouais so que de pona bato ba olanda biso ba linga musuba ba surtout pona weza question za pona ba fille parce que na yo ba fille ba linga mona mbala kitoko bo eloko ayo te oza marié oza occupé ou bien oza non marié te mutu nyonso ko zo même na mo orange rova na ko ya pe na suna na te ouais c'est pas ba fille te naza bon naza marié te mais naza occupé naza déjà occupé ponga déjà ndo za boye nga ba fi ba mo okima ole la te que do yemora lobby que azana est déjà occupé ole la te lobby azana est déjà occupé mutu nde fo botuna botuni ve na ngai o aza awa na Cape Town ve na nga Pablo Kabila fo tuna ye ce qui yende aza marié ponga naza nga occupé nga penza o mato kita nazana ngo tuna ye otuni ye oui donc yenda ko yeba so za marié ou famille yo oza occupé tout n'avait pas bleu là il doit y avoir tout le nom moi question moi comme que parce que ça déjà dans monde pourquoi bino ba artiste comédien toujours les constant na sala bozani saka kozala na basi na prototype les a ke bomona ke basi na biso ya kisasa ou bien ya Congo bazaka bien te ou bien elonyo ngwe sala ka bolandela basi ya prototype za profit ou bien na amour vrai parce que na mona ebele basani sa kozana basi na prototype bali na prototype surtout ba Congo non to bala na biso pe biso na biso eza na kaka non eza na le 20 ko mingi na mona kaka kingani mobali ya poto aye kingani mwasi ya poto aye kiodo yoso eza na ngobongo eza ba réalité placé yo yebisa biso pourquoi eloni nyamwe tinda bino bolanda minga bato bazaka libanda ke bato bazana na mboka ko te eza na yana mboka yana partout Pourquoi vous avez na moi en Afrique d'ici, vous avez bon, ça ba réalité. Il y a ba réalité la plupart ils appellent na batu sous ba balapé, les lo bazana bango bien na basi na bango ba na voto bazana bango normal. Vu ça place ces hommes ma biso kaka. So ozi chance na yo to ko négliger ba sa pototé, to ko négliger pe basi na biso a Congo ti. Vous comprenez? Ce qui les lo destin na ngé kana meki na obala moi sa poto.
na bala ata na bali na Congo na okeka ko bala soki lelo vi na nge banda olobake na ko bala kaka na kini ata na ke poto na sali nyonso na bala kaka vie eza na ba réalité place to uti to yebi mais place to okende nzambe nde mutayebi yango azati dans le monde artistique parce que le comment la poison boyina na kabine et si arrive à péter babwa keli kio de poison le temps mususu bache babwa keli ombaso parce que tout le monde a on ba net ba artiste comédien bazo le babwa keli na poison bache la kinga babwa keli na mbaso parce que si arrive à payer pour kutana ba taxe de te au fait nga sikoyo naza na difficulté pona kutana ngo pourquoi parce que ngai naza na milliers penza ya ba comédien penza mingi ngai za rabulo na ngai naza na RTGA soki RTGA te na Sinac ce Sinac te na ndako nga naza na milliers te nanu babwakelanga maladi te pe na ndimi te ke un jour baotikala kobwakelanga maladi parce que eloni yango esala ke entre vous les artistes comédiens qui motema onya kobwakelanga eza ki motema mabe omoni biso na biso entre biso na biso mo ba comédien tolingana ati donc osala mutu mususu nazo ebiso mo solo ba artiste comédien ya Congo balingana tolingani te eza na bato mususu ozalaki osola na bango olia na bango omela na bango mais so opesi mokongo atongi yo alobi mabe na yo pesi komela non ngai kutu nanu ekomela CDG komela nga déjà pour le moment yo moko yebi ba réalité oyo nga na vivre lelo so monita mususu na ye pona pema awo ezaki eza pona ba vie ya ba réalité oyo nga nazo vivre nango. La plupart bato belé sur les lots bimisi ba image on les a ba collègues nanga ba comédien tout le bel peine en image on le croit yo moko déjà au toucher sujet on a ko expliquer parce que toza na yo moko awa sur caméra aux amis placé ya ko expliquer biso au juste nini elekana parce que na lamuka kaka boye grand matin na suku ka boye kio do madebo yo moko zali o expliquer biso nanu to ye banano boss kafu on a yambi lelo yo moko artiste Kyodo faut expliquer biso nanu makambo bisolo ya madebo o juste elo nyongo lekana oui belo kwana na olinga kuto na olinga penda obeta ngote mais bon obeta ngote mais poza liboso ya caméra pe ezara bien te ke ko yo kama solo papa lokwa na yambi yo moko o meka ko éclaircir mo lelo kwana elo kwana na yebi ku te na yaki so moni sile na yaki afrilisi na obi tam sous Afrique ici et y bali nangote. Akutena Kiki de Paris. Kiki de Paris a Betelinga. Na koti na kari ya boss Pablo Escobar Kabila non y pas Betelio. Y pas sous sa Betelinga. Bango tout bazo Betelanga. En fait nena lo baboyi. Vidéo est circulée. National pour déjà basala qui déjà basala sur caméra qui non parce que tu dis que soupe basala ça ba image pour poster la yo makambo ko bebisa personnalité non pe image parce que on confirmer sur caméra ya Yannick Wenge que nos vidéo on les a qui na yo na taxi alobi vidéo ngai mo mukolo nzoto na reconnaître ezaki ngai nasenga déjà bolimbisi nasenga bato nyonso surtout ba collègue nanga ba comédien malgré basalenga toujours ko salanga kama be mais nasenga bango bolimbisi nasenga ki ba pasteur nyonso ba nyonso to na mon peta mo lobi ke osenga ki ba collègue no yo ba pardon malgré ba continuer ko saloma be d'autre part aux ba ke non ce qui vidéo on est bimi et ça pour na bango non vidéo et bango non omoni vidéo bango te ba collègue nanga te ba publier vous comprenez vidéo moni l'air yo recevoir vidéo vous comprenez au recevoir vidéo au bengi mutu bosoli bien mais aux gens sous bandi ko partager ngo comme ko tchola donc vidéo yeli bango eza na batu musu basalango sololi mais kaka bango mo ba ko eza na batu musu basaleli yango ba émission eza important te naza ndeko na bino nasa frère na bino mais on peut-être ba ça l'émission par rapport que oza non ba ça oko salango non yoka mama yoka oko ça l'émission
au salé mission na ndenge moko ya bien que au critiquer ngai au critiquer la fille à question et ça la fille à question azan n'est pas nommé tout le non et ça c'est important parce que tu as dit que les bosso sur le baquet osa occupé au bâtiment ba rosa ba mi tuna ba question osa occupé na madebo ou bien mutu musu donc pour na ka ko éclaircir ba na pese mbote sikaza de Dora Lowawa voilà pese mbote sikaza na suna loko ko lo bara chuter mai déjà et souvent vous comprenez au moni biso ba comédien to lingani ti vous comprenez to lingani ti eza na batu mususu kutu nano mona te vous comprenez nanu beaucoup tanate au mona ke oui na mona ke na ebike aza collègue na ngai na mona ke tam mususu na banini mais nanu beaucoup tanakutu ya osolo la te masale lié biso fingi kingai na vivra na mbonga basi moi si mutatindelanga jipi moi si boya tindelanga ninyo qui mais nga par one à part musalo na sala théâtre na sala na RTG na engagé na sala makambu na nga mususu yebisanga voiture nga na tambola na ngona kini ezaki na somba na ni na mwasi je jure devant Dieu na sombela ni voiture na mwasi devant Dieu oui et ça qui bien te ngalelo naza suspendu na groupe na ngai vous comprenez na vandi ba vandi singai pourquoi po eloko mobo na sali ndeba nzambe mais président Caleb que je salue en passant en tant que papa parce que tu as vu que l'erreur est humaine mais bi ka benga ki otam susa benga ki beaucoup tani bo solo ni a conseiller pourquoi scoper so suspension parce que to les carrière non eza yoka ngai mo pe na ndima kyango po eza parmi ba règlement na biso ya groupe erreur on a ça qui naza na droit ya bas suspendre mais eza ko te au pire petit so ndeni non eza bongo naza na suspension na nga yango na otambola na nga nanu so que sili na continuer na sa question mon parce que na vidéo de tout monde qui ça pena que non eloko ngo eza qui bien préparé en tant que kiodo en tant que idée on est yaki wapi que non tout ça la vidéo tout mi filmé tant tout ça la makambu na biso parce que même que les connaissent le mort est sacré surtout na milieu na biso congolais autozana nous développer et évoluer te le quoi bamboka le quoi des États-Unis OK pornographie ça non permis à mutu ko ça la libre en tant que yona qui bon moto donc idée on a dans les bananes to soit vite to soit folle pour le moment on a développé dans so bon ça fond bien beau la folle ba position moko ko ebimi wetina ba madebo na bwa kelo mais na ko lo babo na mo na kutu réponse na moyen ya ko répondre na mes actes na senga ki non na senga na ba fan na ngai na senga ki même ngamo pe na mituno di sentiment nini ngo kyo davani ka be fond ba se fini ça peut répondre pe na lukara mais le pe le roi na yambi o répondre pe nga o y répondre en fait c'est ça na batte belé déjà derrière la caméra a linga landa eza na batte belé zalaka basala na bon ba belé rwanga o comprendre mutunyo sa sala nango soki lelo so eza ba kiki de Paris so to kutana bango eza pona théâtre eza nango pona eloko moko to nini boite eza pona théâtre mère ça va tokomi na suka ya émission na biso j'espère bino tout ba tout ba Hollanda bozwa chance ya na émission o bozala vraiment ya kosepela parce que na yambeli bino artiste ya monene artiste congolais Kiodo maloba suka o ko viko loba na ba fan ba tout ba lingaka yo ouais ba fan nyonso ba lingaka ngai na lobaki na ebiki bo limbisi ngai ba fan nyonso o bozela geta mususu na osa swendeni non ebiki na année 2021 on continue toujours que c'est ça nous ba pièce asi keza tozaka toujours na maboko ya président na biso Caleb toujours continuer toujours na pesi mbote ya makasi na kenanu na mon président bienvenue to keba na Caleb ya na Charlène binana la douce pesi mbote sikozali de tous les temps de hier nakobo ça n'est jamais madame Christelle Mwabilu nakobo ça n'a été madame Winnie madame Stéphanie Junior Mwabilu Carole la pesi binombo te siko osali na zongi awa
place makambo ezali nazongi ya place ezali mpe na nga Kiki Kayembo Bama de Cape Town ve na ngai boss mais aza ve na ngai ve na nga boss mais aza ve na ngai Pablo Escobar Kabila na pesi mbote esika azali ve modu alobaka ne ebele te ya melane ka shimboki normal Dina Koki na pesi mbote esika ezali Jemi Nazar se Jemi Nazar na pesi mbote esika ezali Ladi restaurant na Cape Town awa place oyo makambo ezali na pesi mbote esika ezali Général Katakata na pesi mbote esika ezali Trezeguet Muzala Demidie na pesi mbote esika ezali Youssouf na pesi mbote esika ezali Deborah Bass na pesi mbote esika ezali Dorcas Amande na pesi mbote esika ezali Christelle Mayele Mokonzi ya ba mama na pesi mbote esika ezali Jessica Lamborghini na pesi mbote esika ezali petit na nga ya kati ouais. Ok, voilà, Bandeko Balandi, vous continuez à s'abonner massivement sur Kinelengi TV chez mon boss Yannick Wenge. On se voit à la prochaine. Bafana nyos na pesi binombote na pesi bafana nyos balinganga famille na pesi binombote bo continue toujours ba on tout ba publier ki ngai Nzambe oli malitwa akanga bino